eloko na koloba edito image film we continue kaka frapper bango na film edito image eloko na osenga yo chicote bango edito image banza sango ya Congo edito image edito image edito image edito image edito image edito image ouais mon Paris Express y'a Patrick Maloavendi mon Paris Express y'a Maloavendi bonjour Bissadini Hi baby you are kufi baby grave c'est chaud et là oyinda umela soko yena agence ote veut dire umela te Global Express c'est Patrick Maloavendi Rue Lion numéro 25 baby agence ya grave agence ya munene oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa ba koli na biso na Angola ba koli na biso na Brazza pour koli le koma kitoko il faut les canards Rue Lion numéro 25 et pas Patrick Maloavendi balobi Global Express souka l'agence oyo yete veut dire oumela te pona kati agence oyo toza na ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutu aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo mutu akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Maloavendi balobi service kitoko soko olingo oumela foya na Rue Lion numéro 25 na Global Express chez Patrick Maloavendi souka l'agence ba mama Paris bana Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda ka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya jaka ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Maloavendi Rue Lion numéro 25 bala potagence aboye besoin na nte yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Lion numéro 25 numela kata ya kaka okocho fait malenga police on a grand frère propre azali professionnel appelle l'instrument à terre péchant alors Através do mundo é só no
Baby, you are grave.
c'est chaud eza ya koyinda umela soki oye na agence oyo te veut dire oumela te. Global Express c'est Patrick Malwavengi Rue Lion numéro 25 balobi agence ya grave agence ya monene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza bakoli ekoma kitoko il faut leka na Rue Lion numéro 25 et puis Patrick Malwavengi balobi Global Express suka l'agence oyo soko oye te veut dire oumela te mpona kati agence oyo toza na baservice ebele okotinda bacarton okotinda bilamba epuis tozali na service moko ofuti mbongo moto aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo moto akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko olingo oumela foya na Rue Lion numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi suka l'agence ba mama Paris bana Paris bana bela bafungole biso eloko ya kitoko vero mango iumela atinda bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa babili anda mutina ndam vero mango ya liaka ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Lion numéro 25 bala poto agence boye besoin na nte yango yo ba membi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Lion numéro 25.